Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Mbote na balandi tindika télévision, merci ndenge bopona tindika télévision, merci Nabino également pour la émission Debout Congolais. Merci na bana mboka nyonso oyo bolandaka émission oyo bondima ko porter émission e koma ya bino batu bolandaka samba olonga tondi bino matondo mingi de partout au bozolandanga à travers mokili mobimba ozala na RDC ozala libanda ya RDC. Le temps nous est compté moyena tanga ba ville na bino nyonso ezate, mais au moins les 5 villes première oyo elinga na mutu na tangi bandeko baza na Suisse, bandeko baza na Italie, na bosani bandeko baza na États-Unis d'Amérique te, boza na Californie, boza na Texas, boza na Illinois, bozali vraiment na ba ville ebele na monde, vraiment na sepeli koyeba bino ebele kolandaka samba olonga na actualité to partageaka na bino. Bobo sanate ko soutenir toujours émission na bino Debout Congolais. Bobo sanate toujours ko tindaka ba suggestion na ba commentaire na bino ndenge to sala ngona mo mesano. Merci na Papi Kelly, merci na mwana mboka Rifin Kisombe ba pesaka biso privilège ya ko présenter émission oyo na etando ya tindika télévision. Merci pe na bino bato bozo tia loboko na pat po émission oyo eko ba ko réveiller ba conscience ya ba congolais. Francine Muyumba akotisi oya ye ezali demande na ye na Sénat pour la situation ya insécurité. Apesi information à lobby que 750 policiers bauti na Kasai bake kokota na Katanga. 750. Alobeli yango na kati ya Sénat alobi situation oyo ezali inquiétante parce que ba policiers wana bazali ko se déplacer na ba civil ko kende na bango na Katanga, risque ezali munene que lokwa bazana ba bisika ko lala te, bazana esika musala ko sala te, bako bandande ko rançonner population. Information vraie ou fausse, manipulation ou bien une vraie information ezo senga que gouvernement de la République a se pencher nango tokoye bango kaka na kati ya émission oyo. Bandeko ya Lamuka, bandeko ya FCC, bakabiliste, bato bazomi benga ba opposant ya Félix Tshisekedi, basali pe marche na bango. Bango bazali koboya modification ya loi électorale ndenge ezali kosalema na hémicycle ya parlement. Po na bango bazo sala marche po ete consensus ezala. Balobi ezali dialogue te, ezali consensus selon ba terme na bango. Mais marche na bango esuki ndenge nini? Kaka ndenge toyebi na momesano ba arrestation ezalaki balandeli bango ndenge esalemaka na ba marche nyonso à travers mokili mobimba. Wana pe boza na droit ya kozwa ngo comme information tout au long ya émission oyo. Toujours na même ordre d'idée par rapport à information to pesaki liboso ya bandeko na biso mususu na Kasai central basali marche. Bandeko na biso ba Kasayen balobi baboyi batu ya bandundu na kati ya ba marche na kati ya ba société oyo ezali kotonga banzela. Désormais ils ne doivent plus accepter que batu bazouta na bandundu bayaka ko travailler na misala oyo baza ko sala na ba province na bango, bakenda ko travailler na ba province oyo ya bango parce que bango baza pe objet ya ba manipulation, objet ya ba intimidation na ba province mususu. Tokolobela pe information wana oyo ezali ko inquiéter parce qu'on sait toujours comment ça commence mais on ne sait pas comment ça se termine. Na tombeli bino lisusu boye malamu na kati ya émission oyo Congolais Téléma Debout Congolais oyo esalaki bana mboka nyonso bazala toujours debout. Merci na bato bazolanda biso à partir ya Allemagne pe bazolanda biso na Butembo na Bukavu. Bujima ikananga na bosani bino te. Ndenge na lobaki na sommaire awa sénatrice Francine Muyumba. Pour les autres, la majorité au moins ba Congolais muso ba yebi, on sait que c'est une originaire rwandaise.
azali congolaise te. Mais lokola na Congo yango biso nyonso ba congolais biso nyonso toza lelo ko se retrouver na kati ya sol congolais tokomaka na biso ka ba congolais par n'importe quelle manière, par des voies frauduleuses ou par des voies officielles, nous finissons tous par être congolais. Francine Muyumba azali sénatrice pour na bato ba yebi ete na kati ya Sénat akotisi requête na ye a zui parole alobi que 750 policiers bauti Kasai bakoti na Katanga. Ba policiers wana bazali cause ya insécurité parce que bazali incontrôlé, bakoti bazali na mandoki pe bazotambola na ba population civile. Yango ye a alerté na hémicycle wana ya Sénat na parlement pour être gouvernement azwa déjà ba mesure et ko sala ke sécurité ezala batu wana bazala ba représenter danger mon côté pour la population ya Grand Katanga. Information bandeko tango toyoki yango tolobi non, il faut to landela ngo vraiment tina suka. 750 policiers bayokanaki bango nyonso ou bien ezaka ba policier bavandi mutu na mutu azokende na ndenge na ye. Wana idée ya liboso elinga na mutu ya mibale. Ces 750 policiers là baza ko appartenir na ba zone nini ya police, ba inspection, baza diriger l'inspection générale à la police, baza na place au ba affecta bango basala ka misala. Tango balongwe parce que soki 750 déserteurs balongwe na kati ya province ya Kasai, ça va se faire sentir parce que baza ebele. Inspection provinciale ya espace wana Grand Kasai ou bien na ba province wana ndenge bakata ba entité to yebite ndenge bakata kata ngolo mami Kasai, Kasai central, Kasai oriental. Bakozala au courant parce que les chiffres est à santé mais 750. Bon, ba policier oyo bakoko longwa balongwe n'espace à Grand Kasai po ba se diriger na Grand Katanga. Bakolekela na voie nini? Soit bakokende na mutuka, soit bakokende na train. Mais eloko ezokamwisa biso awa ezali que Francine Muyumba lobi 750 policiers. Tout le monde atangi source te information na ye côté oyo ba policier wana bayelaki, ba policier bayena nzela nini? Est-ce que des policiers peuvent traverser la frontière qui sépare les provinces baye bazana tenu, bazana minduki sans feuille de route balekisa bango? Si des policiers quittent en masse balongwe na espace Grand Kasai bazokende na Grand Katanga, c'est que c'est en connivence avec ba DGM ba bureau ya DGM eza wana ezali kolandela ba migration interne. Comment un policier peut quitter avec l'arme à Longwe na province moko ake na province mususu? Ça bon ezana nous praticable te. Sikoyo ba policier azotanga 750. Société civile mutatangi bango ou bien gouvernement de mutu a recensé bango. On a compris que l'information que vient de donner Francine Muyumba est fondée na ba information moko fiable, na ba source moko fiable te, parce que cette information là est insuffisante. Mutu azali na kati hémicycle ya Sénat aza ko pesa batu fake news. Information à mabe ya ko manipuler nango batu parce que ça entre dans l'ordre ya ba information ya genre to monaki batu bazali ko publier ba vidéo ya ba Kasai ndenge bazokende ya masse na ba train bazokende na Lubumbashi bazokende na Grand Katanga. Les gens qui ont fait la publicité de telles vidéos sont à la base ya ba tension politique auto ko observer après. Mais voilà que na kati hémicycle ya parlement na kati ya Sénat, il y a aussi ba politiciens oyo baza ba tireur de ficelle, bato bazo sepela na bango ki mabe eya. Parce que c'est inacceptable comment 750 policiers bakoko longwa d'une province à une autre na ba arme. Baza esika nini? Yo muto otangi bango, otangaki bango na nzela nini? Parce qu'un policier oyo akolongwa na munduki na Kasai, po akende na Katanga aza na fait de route, c'est un déserteur. Akolinga te ba mone na munduki, akolinga te ba mone na tenue parce que déjà o a commettre ezali infraction bakokanga ye.
tozana basoda na Kinshasa oba utaki na intérieur baye na Kinshasa parce que bazana feuille de route ou bien parce que feuille de route na bango temps ici expiraki bakangi bango na bazana ba prison ndolo. Mais ba oyo ya azotangela biso apesi pe chiffre exact. Moi j'étais étonné parce que 750 est un chiffre moko précis exact. Okolo batate que 720 quelques 680 quelques to y comprendre mais oyo 750 ezali lokwa bazui bango ba préparer bango ko préparer bazui bango 750 batini bango na Katanga pour nini ba que créer insécurité. Cette information là est fausse. Ezali na ambition ya ko manipuler nango opinion ya ko tisser nango haine ya ko créer nango ba tension batu bazwa ngo ba se baser nango pour batu bana ko tia makelele parce que visiblement comme ça ndenge toza ko sala analyse on a kanti yo pe mtozolanda ngai ozo comprendre yango comment 750 policiers est-ce que ba policiers wana nyonso bakoko yoka na au même moment pour quelle durée ba komi 750 ndenge nini ti bakendaka inspection provinciale à la police et bakate inspection générale à la police ezaka saisité ti banda babanda ko kende wana information comme akate na ba autorité à la police. Ces informations c'est fausse bato ba ko se fier nango ba kokota na kati ya manipulation eza bien orchestré par Francine Muyumba qui d'ailleurs ndena lobi na début awa sur base des informations vérifiées parce que biso toza na bato ba kuma ba congolais kaka na scène politique. Dans la vie normale comme ça côté ba wuta côté ba tangela ba classe côté ba yebela bango nationalité congolaise bazaki na ngote. Mais baya kokoma ba vrai congolais ceux qui ba komi ba homme politique na ba femme politique. Ça c'est un jeu dangereux. Francine Muyumba na commission ya makaba question etali affaires étrangères. Musala ba travaillaki ya kosala ezalaki kotiela biso ba Rwandais na kati ya ba plusieurs ambassades congolaises sont infiltrées par les Rwandais. Toutes nos informations ezali koleka na Rwanda. Commission na bango parlementaire, commission na bango na kati ya Sénat o eza chargé ba question wana. Ba yebi musalo bango basala na niveau ya ba ambassade nyonso à travers le monde. Mais c'est la même personne nde mutazola kisake baza menana ba idée ya diplomatie ya malamu. Nalobi awa avana ya ko aborder to sukisa likambo ya marche bande kwa lamuka. Na moni ke ifona kende directement na makambo oyo par rapport ya information ya makambo ezoleka na Kasai. Nos frères kassaïens ne cédaient pas à la manipulation. Bo céder surtout pas na manipulation oyo ba politiciens balingi ko envenimer nango situation ko créer nango ko tia huile na moto. Les Katangais, les Kassaïens n'ont aucun problème. Le problème se trouve dans le cerveau ya bateau ba forjaka makambuana chaque fois. Mais quand on voit des vidéos, ya bandeko na biso ebele masse baza ko kita na balabala balobi biso pe to lembi bato bandundu pe o batondi awa baye ko sala misala awa to lingi bazonga na kati ya ba province na bango. Surtout pas ça, soyez responsable. To moni ba vidéo wana na moni yango epesi passe. Comment des gens nombreux côté parce que quand ça commence on connaît mais on ne sait pas quand ça se termine. Surtout pas ça, ne cédez pas à la manipulation politicienne. Tu as perdu. Bakabiliste, tu ensemble. Oh, c'est leur plan de sabotage. Il faut que les Congolais s'entretuent au profit ya ba leader na bango. Oh déjà boyebi ba kombo. Il y a des partis politiques qui sont en train de bâtir leur stratégie, il y a gouvernance sur base de la haine, sur base de la manipulation. Pour bango ba accéder au pouvoir, il faut ba bête ça ba congolais mitou. Il faut que Tshisekedi a échoué pour bango ba accéder au pouvoir. Il faut que toutes les actions que mène Tshisekedi bango ba ya ko détruire ba sala ka sabotage pour bango ba za na raison ya ko ya kozonga na pouvoir. Ça ne peut plus se répéter dans kati ya mboka na biso. Nous sommes assez grands tous en expérience pour nous comprendre. C'est grave. Quand on voit des jeunes gens, parce que ebele bato baza ko kota na balabala ba yebi histoire te. Toutes nos provinces sont peuplées na métissage ya ba culture na biso. Soko kei na ba Congo, vous trouvez des gens oyo zomona ki balobi aba oyo bakoko na bango baza baluba. Ils sont là. Vous allez au Kasaï, vous trouvez des tribus oyo baza mélange entre
les Bakongo et les Baluba. Vous trouvez que Batribu et Bimi na kati wana. Bao baye koto na Ilunga Mbidi. Tant bazoya bazoka bwana bazo se partager jusqu'à arriver ndenge bakomi na Kasai. Au moni peke na kati wana, il y a d'autres cultures où ebotami par rapport ya bato bango bakutaki na bazono bango ba conquérir. Le Congo est peuplé d'un métissage culturel. Culturel, pourquoi métissage culturel? Oui, ça dit que ba tribu nyonso yo ba interférence et kota ba lien ezali entre d'autres tribus. Tant bato a tribu tel na tribu tel baza koyoka na te ba yeba ke na katikati wana il y a des enfants qui ne savent pas là où partir. Ça fait très mal que dans le 21e siècle, les Africains sont debout, wapi lueur espoir au bakoui ko embrasser. Nous au Congo, on parle de tribalisme. Nous au Congo, il y a des gens qui ont infiltré biso bazana besoin que makambu pour réussir na niveau na bango, il faut ba pelisa moto na mboka. Na kanisi toza lisusu te soki nzala na biso toza na ngo to bomba nzala na libumu me eya na mitu na biso te. C'est très grave. Vraiment que nos frères kassaïens oyo tozali to maîtriser bien histoire. Le président de la République est ressortissant de l'espace Grand Kasaï. C'est un Moulouba des Kasaï oriental. Les Kassaïens doivent se comporter en responsables. Moutou attaquer bilote bota la bangona misu. Ces jeux-là est politique. Bato bazak besoin de créer ba tension wana. Ce sont des politiques avec leurs intérêts. Il ne faut pas que yamba makambu ya batu oyo baza déjà ba planifier plan na bango. Bino bo sombango boya ko tsango. Bo tsango na kati na vie na bino privé. Non. Il n'y a plus ce temps-là na Congo. Information, il y a mis ça tout. Tolobaki tozo lobelawa. Les alliés marchent. Aujourd'hui, visiblement, les Congolais aujourd'hui, bayebi ke Kabila na fayulu bakomi eloko moko. Les Congolais aujourd'hui savent que Katumbi na Kabila eza nango eloko moko da bazongani na bango. Malgré les semblants qu'ils font, ba trouver que l'adversaire Félix Tshisekedi pona kolonga ye malamu, selon ba idée na bango, il faut ba sangana. Tant que banolo ba biloko na ba média, il y a des gens qui disent bocha Fayulu te, Fayulu n'est pas dedans, Fayulu azara makamuna ye, Fayulu, bino ba tubofinga kabiso. Mais la marche oh lelo ezali ko salema ba bloc na bango, ezali ko sangisa na batu ya Fayulu, na ba kabiliste bango nyonso, ils sont dans la marche. Objectif à marche nini consensus. Na lobela da makambo a consensus. J'ai montré comment première bataille est déjà perdue. Batu ya CLC, batu ya Senko, basala ki bloko na batu nyonso, ba benga ngo bloc patriotique. Mais les blocs patriotiques au bango ba préparaki avec l'objectif que Baboya Denis Kadima comme président ya CENI, tout le monde a fait ba marche, tout le monde ba jeunes gens ba siona ba ville à Kinshasa, ba lobi to boyi dictature ya Tshisekedi to lembi, Shadari azo brandir lipa, lobi lipa azo lakisa biso lipa. Lipa o ya tikela ki ba congolais grenier et pas iwapi bandosa la ba mapa. C'est-à-dire ces gens-là bazozo ba congolais le quoi bazoba. Boli msanga ba terme soki des fois kozala ka choquant mais et comme kozala pesa pasi, il faut tout s'exprimer ka ndenge wana. Shadar il pensait que tant azo s'exprimer azo yebisa ba congolais, c'est que za na bazoba ba congolais ba basi ba bosani na bango nyonso eleka na mboko. On a déjà tout oublié du passé criminel ya Shadari comme ministre intérieur et d'autres crimes où azana kacha ko traîner. Siko ils sont dans la rue. Prétexte ces années nous balobi modification à la loi électorale ou ana balingi batayango sur mesure pour faciliter Tshisekedi à tricher. Nous ne pouvons pas accepter ça, le pays va mal. Il faut consensus autour de la loi modification à la loi électorale. Consensus pour na bango da tolobiango elakisi dialogue. Les consensus pour na bato la mouke elakisi dialogue. Dialogue pour na bango veut dire que ba pesa bango musala. Ce sont des chômeurs.
Ce combat ici ne doit pas être mal interprété par les Congolais. Ou bien le Congo n'a pas encore une opposition face au pouvoir à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a faire face à des saboteurs, batu oyo, par simple opportunisme, bazo sala na bango sabotage pour na ko se prévaloir baluka pe nzela nini bango bako kokotela. Mukolo opposition ya malamu ekomona na tokomona ngo à travers bolingo bazana ngo ya mboka. Les gens se demandent aventure wane kosuka ti wapi parce que balobi bazo marcher parce que bazo exiger consensus. Est-ce que la communauté internationale azomona bango lokola voix moko ya ba congolais parce que ce qui fait la force d'une opposition ezali degré niveau nango ya influence na kati ya opinion publique. Est-ce que opinion publique azopesa crédit na théâtre oyo Fayulu bashadari bakabiliste nyonso baza na kati ya kosala et le Katumbi c'est zéro. Pour ceux qui savent voir les sondages, batala malamba comprendre que le jeu wana oya bangwana n'en vaut pas la chandelle. C'est un jeu au but déjà toyebi. Makele le wana les champs à boire la caravane passe. Face à eux, Félix Tshisekedi est là. Malchance au bango bazu nango, désavantage au bazar nango ezaki, ils sont face à un adversaire qui les maîtrise mieux. Kabila Balia imbongo ebele pour na kosomba ka ba opposant. Félix Tshisekedi n'a pas l'argent à donner aux opposants. Bon, au Kaboula bango ezate. Félix Tshisekedi a des promesses il faut réaliser à répondre na ba Congolais. Mbongo ya corrompre nango batu po tanga zo finga zo cha makelele lokola nani luwara zo achaki makelela mbongo ane ezate. Ya kubanda kofuta ka ba opposant. Mais tomoni basali marche na bango. Elobi ata batu musune bazolo bawa. Tomoni babomi mutute, basali mutu eloko te, ba marché, on a arrêté parce que dans toutes les marches du monde, actuellement le Congo est plus démocratique que les Kakuta atana ba pays mususu ya vieille démocratie. Na ba pays ya vieille démocratie, tozo mona bien policier vandeli mutu betie masasi nanko. Abomiye. Dans des pays de vieille démocratie, to moni ba bomi mutu lisu na kati ya manifestation ya ba gilet jaune na France. Tomoni bazo benda mutu na selo kwa nyama. C'est en France où on a l'expérience de démocratie ya mikolo nyonso. O bango basala. Tomoni nde bazo benda mutu kwa banyama. Mais osali marche, ozongi bilamba propre. Na kala na IDPS bato bando kende ba marche. Soko osali marche, okozonga okende na bilamba propre te. Faut luka sapato bien ya pepele. O kima nango bambango. Mais bino bo osala marche olati soulier. Oye marche. Osa marche oye propre, oye biki na ozonga ka propre. Marche pe sili, ozano pe na tâche ne lambati. Mais tu sais que dans un dictateur. Non. Même si au Congolais ko comprendre ngote eza facile à komona que certainement nous ne reculons pas tout ça ko avancer. Mais eza na bato baza déterminé à ko faire reculer biso eza bato ba jar wana. So yo na no comprendre te, to ozano ko raisonner na ba sentiment. Fayulu balobi Kabila. Pero Luara avait raison, c'est que abomi mboka. Abomi mboka pona bato yo balingi forte. Bato yo balingi na bango forte. Olela ka wapi. Babomi mboka po yo dépendaka na moyibi. Lokwa moyibi wana lelo azozo mbongo te. Mboka ekufi parce que toi tu es aux même réduit, aux an eloko te. Yo pour vivre bien, il faut bayibaka, baya kopesa ope par na yo. Pendant que yo vandi na ndako, ozolesa mwasi no na bana na yo. Mbongo moyibi ezo wuta na maboka mutu mususu. Oza chef ya chantier ya moyibi ya mbongo ya l'État. Azwa responsabiliser yo otongela ye immeuble. Pona yo kanisi ke vie suki wana. Effort pesidi. Comprenons très chers frères congolais que eza facilité. La bataille a Félix Tshisekedi ozomona bazo yinila ye balobi dictateur parce que to traverser ba kombo nyonso Félix Tshisekedi azozwango. Elilingi ya pamba, étiquette, tout ce que nous avons vu, l'étiquette est devenue dictateur. Dictateur, mandat échoué. Ah, tozo kabalo bela suma kamba mandat échoué te. Mais comme non, ndenge tozo loba awa, le pays va mal, tribalisme ezaki boyete na mboka, ce sont des gens qui créent ces mots, bangonde mutu bazo linga ba maloko ba sauveur. Ah, biso ba congolais, au moins les congolais sérieux ont déjà compris. Nalobaka ngona be émission nyonso tokozongela kaka ba analyse oyo. Félix Tshisekedi n'a pas de concurrent sérieux oyo akoko battre na ba élection. Et ça, tous ceux qui se disent opposants de Félix Tshisekedi basi ba yebiango.
balobi obino bozo kumisa ye amona bongo po akanisa vimba mutu. Non, c'est visible. Félix Tshisekedi n'a pas besoin d'un second mandat à cause wango na pete nyonso. Mais bataille oyo tozali ko mener awa c'est eza bataille ya ordre. Ceux qui s'opposent bato baza ko telema oyo tozobenga oyo bazomibenga opposition oyo pona peuple tolingi kimia tolingi pe. Ce sont des gens oyo baza déterminés que changement soki ekoti bango ba intérêt na bango ba perdre yango. Pour ceux qui comprennent, ils savent déjà dans quel camp ils appartiennent. Ce qu'on lingi quand est statu quo, mboka ezaka malamu Tshisekedi abomi yango, c'est clair. Oyebi bato yo kolanda na sima. Okolanda Katumbi, okolanda Fayulu, okolanda Kabila na bato na ye, o batikali baza ko espérer lisusu ke bakozonga na mangeoire. Ce qu'on a besoin ya quand changement, c'est visible que o Tshisekedi azo sala nyonso lokwa ya sika, bato bazo mona ngo considérant ngo lokwa menace. Oyebi pa yo quand yo ko appartenir. Mais dans l'ensemble, les Congolais normaux n'ont pas besoin d'explications pour yeba et si kanini yo ko tchama makolo na yo. Ce que vous avez vraiment Congolais, bah sans signaux se fonctionner normalement ou yebi quelle position au esengeli yozwa. Voilà, c'est par là que s'arrête cette émission. Ezaki mukuse pour nabino, na élément autopécie. Ce que c'est pas une analyse nangate, on reste Congolais, c'est dans l'unité et dans l'amour que tokotonga mboka na biso. Ce que c'est pas là qui abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Tinda ba commentaire, tinda ba suggestion pour na émission eko ba toujours kokende liboso. Merci na équipe Mobimba Tindika télévision ya Ndeko Biu, Ndeko Rabi bazaki na réalisation pour être émission oyo et landama et pas na bino. Merci na bino pe batu bolandinga à partir à Nice na Italie. Merci na bino batu bolandinga na Caroline du Nord et je vous dis au revoir tout mon année na prochaine émission.